c'est Crispin. Crispin Lenga. Crispin Lenga. Motema Mama Fleuris. Motema ya Mama Fleuris. Na États-Unis. Tous abonnés biso nyonso awa. Na chaîne biso ya kitoko. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Formidable. Couleur d'origine TV. Maramba lumière, c'est que maramba monde, c'est maramba partout. Solingo ba information sur ya bastar na bino. C'est bon mona bastar na bino na ndenge ya bien babi basola ka kitoko. Ah ma polémique ils ala raté. Information sur et puis source. Couleur d'origine TV. C'est que ça maramba lumière. C'est que ça maramba paysage. C'est que ça maramba GDG. Crispin Lenga babi motema ya Fleuris. Boya kotani. Chaîne na biso sika couleur d'origine TV. Boya kotani. Yelelele. Couleur d'origine TV même libiso ya sika Basiba basiba. Ah babi ngamo na confirmer mon papa Goti autrement dit sniper babi chaîne na biso couleur d'origine TV toujours formidable. Abonnez-vous massivement na couleur d'origine. Tango balobi couleur d'origine, yo moko benda buru beta jwa ba ide, okomana te couleur d'origine eza bora moko ya vrai, oyo kote manango ezate po ye atie bango boye mpa koti na katikati apusi bango. Couleur d'origine TV, abonnez-vous massivement. Mais l'album na ye akobeta ngo awa mpe bokodwa itoki ya otela awa na couleur d'origine. Abonnez-vous. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Ma couleur, monsieur, ça pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge, les arabes. Yakawana, on s'abonne. Au l'hôtel, là, ce qu'on va gag, il y a bien. Au l'hôtel, là, théâtre, il y a bien. Bah, émission, il y a bien. Mais émission sans tabou, il y a bien. Nyon, hôtel, il y a bien. Ou à bionté, ah oui les karaté, nion c'est les caca et ça bion. Tous s'abonner massivement à Ndemakambo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Ndeka tuli boss Crispin Lenga yende makambo couleur d'origine TV yango nde makambo babi couleur d'origine TV mitalio soko sabole wana te au mona vient Jonathan au mona fali poupata au mona mbalo sombota au mona Koffi Olomide au mona Jibe Pianate au raté mama Kichasa taka to butu ba tambola ka butu taro to minuit mais kota kaka bokeso baka tokota mbote mingi bandeko basi pe mibali. Mes chers internautes o bozolanda biso o ezali couleur d'origine boss Crispin Lenga à partir des États-Unis mbote mingi maman na biso Fleuris lelo tozali na kati ya kini toujours to continuer boulot tozo beta lisolo o eza ya réalité. En tout cas, Mikolo Bandeko Mokili Mobimba, la nature a causé des torts. Bamboula oyo tiko betama, en tout cas saison de pluie oyo, Angelo baza kanda makasi. Na lelo tozo solana bino, mabote leli bandaku. Ba famille ba leli batu. To vivre ba réalité ya ba éboulement. Ndaku mobimba ekoti na libulu na kati. Ba famille balala ki papa mama bana na bapaya bakufi bango tu. Tozolela pasi. Ba milliers oyo ezali ba milliers moko ebongamaki te batu bazala habité. Mais vu que Congo tozobota kaka tozo vivre kaka, difficulté pe ya kofanda ezo continuer kaka, batu pe bazo vanda kaka. Ndenge toso wana bino awa esika oyo banzete ezalaki awa ekei oyo toza na place terminale et pas ingénieur Jacques Amando esika tozala na bozo malila pe à son âme esika tozala na ba Patrick Cliver esika tozala na ba masse belé à Gal toza penza na kati ya Selimbao na veni Lukengo quartier Mwanatunu
pembeni na ngai awa jo tutonda talela ngai ndako oyo baengambe mibali nde bawande kofanda o baleki ngai na milai moko te mais tala ndako niveau ekomi quelle difficulté famille oyo ba perdre ndako. Mes chers internautes, comprenons que la pluie a causé des torts. Tala koto tala ndako mususu tala ndako oyo bande koto zalaki akofana na bande ko belé ba famille ekufi awa tala niveau ya ndako on dirait ndako ekomi lokwa ya tabato ya mabata mais lelo tala ndako bato bande kofanda awa famille mobimba tala mapangu ndenge toleli donc ekoti nebisio se oyo nyonso toza na problème ba famille bazangi bandako tozangi bandako ba famille bazolela nayebi te oyo toko récupérer nini famille mobimba balalaki mire ya sima ekweleli bango bandeko quelle difficulté tozo vivre na pasi boss Crispin Lenga pression ya mbula eye na ndenge ya kosakana te talanda ku niveau komi la pluie a causé des torts ba famille bazolela bakondi botala kao awa to na selemba toyebi ke baebule me salami na ngona ba commune mususu mais mupandi oyo pe bato bazolela kaka ba famille bana babandaki kofanda na bandako oyo tokosuka ndenge nini jo tutonda lelo tosala la télé-réalité vraiment tolakisa mama na biso mbote mama kombo nani mama Deborah Maman Deborah ofandi awa esali mikolo boni. Bon, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et là on est leki mikolo oyo vivre réalité. Papa, biloko dindi biso talaka bandako ko dinda. Dindi na nini? Na mbula ezokotela biso. Mais bilonga na moni bo matisa mwandambu. To matisa ata to matisa ezokota kaka papa. Ata to matisa ezokota kaka biloko ko kende biso. Bon, bana bambula wana nyonso bana bazobela, bazokufa mingi. Totala jo tutonda. Mama na ngai yebisa biso. Mbula wana tango ebeti yo monaki mai wana ndenge ezolekala biso. Papa ezoya penza ko tango ezoyo okoka kutute. Lokole bale donc rivière oyo efungwami. Tango ezokota ndako ezaki mulai. Ndeti ndako na oyo. Bandako nyonso ezaki milai. Bandako oyo mbula kaka mdezo sala biso ba pasi boye. Bon, Nzambe asungi bino. Na bana na moni boza vraiment ba rescapé. Bon. Qu'est-ce que tu penses? Message ni noko ko lancer na bato ba otala yo. O eza couleur d'origine. Bazotala biso na mokili mobimba. Ba konzamboka bazotala biso. Ozolo banini. Pona yebi ke yo déjà lokolo za rescapé, il faut za na projet ko longwa. Eza bongote. Message ni opesi na ba konzi. Nga za posa ba konzi. Ba ya kotela biso likambo koto. Toza na quartier Mwana Ntunu. Na se na avenue Lukengu. Toza na posa ya hotel biso tali kambo to na posa tinda soki ke problème ozala ta ya ko tinda biso ta bato bakita ta awa soki ya kosomba basomba so bako kangisa biso ta na bambongo bakangisela biso soki tinda ta ba traiter bakitisa ngota na se ye papa président na biso ayeba pasi oya bana na ye mama na ngai mais ngai na yoki na masolo ke ba effet oyo esalama mingi koto oyo ba pesa batu ba mbongo balongwa koto mais comment bino bo continuer ko vivre a nan to mona muto apesa biso mbongo ate c'est vrai nan to mona muto apesa biso mbongo ate nga na zo vivre na pasi muta yo pesa nga mbongo na longwa na pasi on vanda kaka na vanda te donc ba condition ki ba aider bino mala oyo bo quitter place to ko longwa soki ba pesi biso ba mbongo o pene senye pene to soma ta bandamba mapango ba kota bien to ko longwa. Ça va, merci maman de nous répondre na micro na biso. Merci papa. Jo tutonda tozo continuer musala ingénieur Augustin Kaninda toza na Selembao. Tozo évoluer vraiment il faut to tambola bo to mona ba effet belé. Jo tutonda tozo bima petit à petit
tokutana pe na bandeko mususu oyo bazwi ba dégâts ya makasi. Ça c'est couleur d'origine. Tozo ça a toujours musala. Ye chante monakin, Santa de nuances, ange noir, cheval noir, chic men. Na ndenge musala. Tala ndaku oyo soki bazaki na étage te bange ba vivre ndenge nini. Ndenge to so na bino oyo ezali premier niveau. Tala ndenge nazo simba premier niveau. Donc mais mbule koti, zelo koti. Oyo ndako étage. Tala niveau ndako étage komi mutakoyi donc ko chabo ya matina ye na premier niveau kaka simplement. Vraiment pas si. Porte oyo tala porte. Niveau nyonso ebakisami elobi na mama wana soki tracteur ekoya koleka po aider mokili. Tala porte. Oyo na koti na porte ya munene. Tala lupango. En tout cas pas si mingi. Pasi mingi mabota ezangi esali vraiment ba perte tokokuta na pe na bandeko mususu tokoswana bango po te tozali en tout cas tozomona bana mbote yaka yo fandi wapi na Kaluka yo fandi na Kaluka ngambu oyo selemba kuna Kaluka. Bon, yebisa biso mbula mukolo betaki yozalaki omonaki ndenge nini? Namonaki tango mayi ekotelaki bato. Ebuki buki bandako Ah, en tout cas pasi nini oyo lingolo bana bakonzi oyo baotala image oyo ndenge bo perdre bandako bo perdre biloko bana classe ba biloko poli olobi ndenge. Malefika basunga bino en tout cas moi naza na émotion makasi ndeko yaka komo nani? Glody ovandi koto. Jour mbule betaki ozalaki. Omoni mai wana ndenge zo. Mai penezo ya pena lo. Batu pe bakufi oyo moni. Neti nani? Batu bakufi baba Mergina. Oyo yebi. Mergina. Akufi bano vanda bu. Azini na kati ndako. Azini akufi. Bon bakonzi ba Holanda yo lobini. Nabika basunga kaka. Merci vraiment, courageux. Et sa famille à Magina, mes condoléances. Ouais. Jo tutonda tozo continuer tozo na quartier Mwanantunu. Mbula ebetaki banzete ya milai ekwei bandeko mbote na bino. To solola bino batu bo vivre réalité oyo. Biso tozalaki te. Est-ce que mbula tango ebetaki bino bozalaki? Ozalaki? Comprenez que bazala somme un micro, mais quand même, bino bazala mpanzo kuna, mais bon vivaki mbula ndenge zalaki. Makambo zalaki makasi. Merci vraiment. Et fungwa miloko yebale. O toza o eza rivière makelele, ngambo e kaboli, c'est le Mau na Kaluka. Télé-réalité makamno ebisa bino lupango oyo ndako mubimbekei. Daya tokomi na avenue mususu. Tokomi daya na Nusa. Mbula esali makambo. Batu bakufi. Eza na batu tilelo biloko andako eza toujours libanda. Bazo vivre bien te. Maman mbote. Maman okoki ko répondre na biso ofanda kawa. Mbula o eleki ozalaki na ndaku. Entre kuna. Pardon. Jo tutonda. Maman andimi ko yamba biso na souci. Ya biloko oyo a perdre na mbula oyo. To meka mpe. Bon, mbula esi sili. Tozo yamba ba famille. Perte nini mama oyo moni na mbula oyo mama na. Est-ce que mbula tango côté bana ndako belé ko sala ni. Maiti aw. C'est vrai. C'est que bana miki bazaki na risque. Bana miki bazaki na risque mais nzamba za bana mpoza ki atongo. Ce que zaki butunde liwa penza. Est-ce que koto ils ont bakaya batu pe bakufi na mbula. Mata liboso boya. Mata na likolo. Ukoloba bakonzi nini bazolanda yo. Ba que la biso batala kama ya makele. So batina to tracteur batina tracteur. Mais quand même idée à tracteur et les cas. Et que vous avez peine dans solution. Solution pour ça là quoi. Ata coup ba terrasser. Bon, et là, nous au moni asika, na mbula ondenge salami.
eloni esalami mabele ye mati mabele eza ebele makasi yango ezosenga tracteur eleka oyo epesa bino mwa temps ya correspond mai ya makele akita na se mais pour niveau ekomi avec le temps risque epe kaka makasi risque eza makasi merci maman merci vraiment epa nao namoni kaka biloko libanda epolaki ça va merci maman touti kosola mama na biso boss Crispin Lenga toujours na ndenge kala ngangu kala technique toza na avenue Nosa tozo lakisa bino avenue oyo place oyo ezalaki mama na libulu terase ya munene mutu soko zo leko zo tala libulu na se mais mbula oyo ebeti eyende na mai na mabele e mati ezipi bandaku donc place na telemi awa soki nazo kosa batu bayebi place o bazali toza na avenue Nosa na se ya mai makelele tala niveau na telemi donc na libulu oyo batu bayebi na sango eza lisusu te jo tutonda tozo continuer toujours parcours pour te balubi mabota ba perdre ba vie ba perdre biloko ba perdre makambo ebele awa place tozali na nzete moko awa ya satela manga sende ekwei nyonso ekekaka na mbula toza toujours na ndenge ya kala ingangu toluka kaka toujours information boss Crispin Lenga ya jo tutonda tala ba passe tala bandaku awa place totelemi bandeko ezalaki na se mais emati likolo mai eye na potopoto esangani zelo oyo nyonso tomona oyo ezalaki boye te ndeko na kosi zelo ezalaki boye te tolongwe la avenue Nosa tokota siko avenue Matondo mama na risque donc balobi ti likolo na Kitsangi papa mbote ndeko tosolola na papa ozaka na quartier na quartier Monantou donc ngambo oyo eza quartier Monantou papa na ngai difficulté nini bo vivre na mbula oyo po tomona ba venir mati ekundi bandaku ezaka mbula oyo betaka na tongo wana mbula bele na tongo to perdre biloko nyonso na ndako donc toza kolala libanda mai donc so ki place to biso dans zelo so longa ko na babalo na yona mai eza na libanda nda ya parcelle tina kata banda biloko tisiko za ndako to biso mais quand même bozu ba perte biloko nyonso na kata ndako bilamba nyonso biloko nyonso na kata pale papa yo za na ndako mupanzo so boleki babalo oyo place ba bato na fanyona Batisco Boteze parcelle biloko bana classe zo bandeko bapesa message na bango papa yoko monani na papa Mutombo soki bakonzi balobi lelo ki cité oyo bato bakoki kofanda te bapesa bino mo eloko bo libérer est-ce que ezala quand même solution comme maman moko kuna lobi ke mokonza ya kozongisa ane bato mbongo te mais atina tracteur et vuzula solution nini okoki ko proposer na bakonzi papa Mutombo normalement bakonzi bapesa soka ba possibilité de tika koto yo po koto eza mai soki bedi na eza première fois te dini combien de fois na radio plus de 10 fois bilamba biloko ndako nyonso presque neti kona zola boy dola so ndako te moi c'est pas bana pas mai na kata ndako na bilamba donc famille epanzani pona mbula na zola la place dans la libanda vraiment mes chers internautes bandeko bota la biso pas ces mingi bandeko bo mona eza ba o ba vivre réalité mai ngai na rakoto te na yebika sango nde omoni to yeko luka information ndeko komona komako omona ngai sifa le pro yo fanda na quartier ni ngavana na kaluka na ngamu au vivre réalité na vivre eza pe na bato bakufi oyo yebike mbula ndeko ndiba bato ebele kota likolo ezo na biloko ya ndako bakiti donc mai ebuki ebebisi wala so bakiti eleka na mai bato ebebe bapanzani bafoya bato ebebi mpo na mai oyo mai oyo ebebisi mabota bato vraiment bandeko bolanda biso témoignage oyo naza nango eza ya avenue Nosa jour asuka nauti koleka wana nalekaki pena na se libulu ezalaka wana mais lelo naleki place wana nga likolo bomoni ndako oyo ezipami wana mbula donc mbula esali effet moko ke ye na mai na potopoto nde esali boye
Alors, tokatisa bandeko bango yo message asuka so bopesa na bakonzi boloba nini? Bakonzi bamonaka bakoto. Micro yango yo. Bakonzi batala koto tozali tonyo kwa mafa papa tonyo kwa ma. Ngalo classe c'est ina zabo ina mo kelo ka bakuteza te. Mais baby si biloko belé. Bakonzi babo. Bakonzi babo. Ah, to c'est merci. Merci. Merci, Tozo continuer télé-réalité. On a vu des histoires. Oh, y a pas Maman Beauté. Au quoi qu'on le micro. Vraiment, couleur d'origine. Toza, Tambola, Tozo continuer télé-réalité. Ah, ouais, place Tozo Loba. Pardon? Ah, ouais, place Tozo Loba. Toza, si on a venu Matondo. Alors, on a venu Matondo, place au Toza. Ezaka boiti ndeko mbote kombo nani kombo na Frank ovandi ngambo aselemba to ngamba ngamba selemba na veni nini aveni Matondo problème toza nango eza pont obazo sana likolo kuna weko wita na luka kuna yango na sikota bazo timula mabulu ba nini poto nyoso ta lo pango eza boiti tane komi banzete nyoso ezokauka pona nini pona mabele ezowita kuna ya mabulu bazo timula kuna yango na ezo ya ti badu pango nyoso etoni bandako nyoso tane bebe bon ba dega nini oyo muni ya makasi ba dega bele ba dega ode ba dega ode la ki bandako nyoso tane kobi nyoso ozo mona kuna hotel ndako nyoso hotel wana etoni na wana nyoso na etoni wa mai. Il y a un problème est l'État ce qui a lingi ou bien qui canaliser mayo batonga tabanini ba bétonner zaranani na kalamu batonga comme ça ba diba na sécurité la sécurité plutôt ou bien ce qui peut moyen zali ba ko longola biso ba évacuer tout au long ya nini ya maya makelele batina biso da kodem susu bon ba milliers oyo balobi eza première fois ça ba dégater ba solo na ba famille. Il paraît que bakondi bapesa mbongo na batu ba libérer place o. Eza ya solo to biso bana 1990 de soma awa. Makamo ezala tenant de be mona mutu moko teke ayo pesa biso mbongo bolonga na bon idée de solution nini ko pesa bakondi. Baya ko kire batinda danki ou bien ba pesa bino ba place bisika mususu. Il y a des solutions ou bien ba tirer ni ba sala nini ba tirer ni tirage ba sala ni mai ba ko canaliser ou bien ba koki ko longola biso long ya nini ya mai makelele comme ça ba tina biso ta quelque part ou bien ba pesa biso muda mbongo akie ko debe ko ailleurs donc les problèmes là bon ba tirer mai nde ko moni siko mai na mabele combien comment niveau moko mai kwa hiyo tondi kuna pa okenya te fe kota sikona tukota na bandako ko ikoma niveau moko il faut tirer mai wana ba tirer ba canaliser yango papa idée no ezandenge ni po papa lobi soit ba kire kaka po soki ba pesi bino ba mbongo et vous avez insuffisant idée dangai pour pesa combien de familles pour dédommager combien de familles pour dédommager combien de familles kalom pe ye mokote bo ba kelele ba kalom ezale belé ti kinsuko kuna. Oui, na monga fula il y a eu des éboulements, bazindi na banda kuna se. Ti bansele kuna, il y a beaucoup de kalamu. Donc la première possibilité, la première solution est que l'État a mobilisé même 50 tracteurs côté na rivière Mokoboy. Kola na makelele. Il a attaqué na se. Il a attaqué les colos, attaqué la 4x4 ba kirer mai. Donc c'est le kirage. So c'est le kirage, là ça va. Parce que quand on ça va demander encore de l'argent. Canaliser. Mais dans un premier temps, la solution la plus rapide, la solution salvatrice, la plus rapide est de tirer l'eau à Makelele. C'est le tirage. Parce que si niveau ya Makelele n'est pas biso awa le to yaga ko tawa. Pas maison à likolo, maison à nasi. Oui, le to yaga na 92 so na 92 29 ans to sele awa. Biso zaga likolo mai to mo to hotel on a se. Bala on peut quitter on ezaki descendre. Mabanga eza wana tala siko to komi niveau moko na mai donc ce que yindi boyi metema na biso eza likolo. Merci papa, vraiment na idée au beau pesi biso zo continuer toujours ba konzi ba Holanda bino bon pesa bino toujours solution. Au revoir. Bon, merci, au revoir mais batia ngo na poche te batia ngo na mesa. Ouais.
Na mesa c'est beaucoup plus rapide. Pour te okende wapi, bato bazokufa, bato bazozinda to okende wapi. To okende wapi, bato bazokufa. Jo tutonda papa la biso alobi eloko moko ya makasi, batia yango na ba poche te, batia yango na ba mesa. Batia yango na mesa ba traiter likambo oyo ya pasi ekomeli ba famille. Fachi Beton ya biso président, mon président tala peuple yango yo, peuple bazolela toujours lisungi soit ya kirage kotinda banini ou soit ko libérer ba mapango ko libérer ba famille oyo ko senga ba libérer koto de façon que ba effet oyo ke ya mbala sima elia isuma botate. Toza toujours na kata musala, au revoir. Toza na nini. Jo tutonda tozo continuer musala. Na lupango tozali na ngambu na yango toza na hôtel wana pe ezindi. En tout cas, on a eu des pertes. Alors, pour nous continuer aux oignons sautés, je tutonda na sengi kana bakonzi o banda biso bayeba kozwa responsabilité na bango. Place toza awa o eza toiti. O eza toiti ya hôtel. Tala niveau commis. Les difficultés o commis lobi nango papa, mai e commis niveau moko na ba mapangu. OK, il fallait que mai ezala na C. Mais niveau e commis niveau moko. Donc mai eza sous na place ya kokima te. E commis nde kokota la mapa kokota na mapangu. Yango bakonzi bosala musala bino na ndenge esengeli boyede mapangu. Boss Crispin Lenga toza toujours na ndenga kalai ngangu, kalai technique, tozo mata to continuer, jo tutonda feeling. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. To moni vraiment mingi. Ezana batu mususu kutu bazo boya to filmer. Bazo linga soki to filmer ba to pesa bango mbongo. To moni vraiment makambo to yoki makambo. Oyo kaka bomoni na ba image pas ces ali mingi. To continuer toujours ko pesa bino ba information. Même na ba kulu na balandi biso kaka pona makambo. To ko ya mamutu moko ya suka poto silisa. Azali parmi bateaux ba victimes ya makambo eleki ya mbula oyo. Vraiment pasi. Ba kondi oyo bolanda image oyo vraiment bofungola mitema na bino. Ba ndeko bozana ba poto ba ONG. Mabele ya kitoko ya kolona yango. Ba famille bana. En tout cas on a perdu. Na yoki basango ba ninga na ngala tanga na bango nzoka pasi ekoti. Pasi wane ekoti difficulté ya makasi salami awa mutu nyonso azomona yango. Rivière est comme même niveau na ba parcelle. Alors, idée ya solution ezali curage. Ya kotinda ba dank et kiré ou soit ko aider ba famille ba déménager na ba milieu. Pour na osuisa na koyamba bandeko oyo ba vivre réalité ba maman mbote papa maman comment nani maman Georgette bon maman nani maman Nyangi Bernadette maman Georgette na maman Nyangi Bernadette bazali ba maman oyo mbula oyo ekitaki mukolo wana makambo esalaki bango bazalaki ngana zalaki na Kishasa me bisika makambo esalamaki te mais bango ba moni ba effet oyo esalami maman Georgette oui papa ezalaki ndenge. Bon, ezalaki mardi vers 6h mboule bandaki. Oui. Tu to komi ba 8h mboule s'aggravé. Toza pembeni na maya makelele. Maye tonde débordé ti et mati na ba parcelle place ba to ba fanja en tout cas ba to ba perdre biloko ebele. Bana pe ba risquer liwa mais to meki ko sauver bana po biloko soko ko kende e kende. Et loko tozo senga ezali nini? Personnellement yo perdre ni. Ngai na perdre basani bilamba bakiti donc biloko nyonso ya ndako ekei sauf que ba mbetu loko ezaka na chambre ba photo na bakaya baneza nyonso ekei naza susu ne loko malonga na ndako te eloko tozo senga ezani bakondi baya bakure mai oya makelele curage il fallait salama soki bakure mai oyo tina po makelele na bandal
comme ça côté tokozala moi kimia soki boete baya ko luka moyen ni bango ba récupérer ba place na bango ba pesa biso moi quelque chose to luka bisika msu ya kofanda po to sauver ba ami ya bato nde mwa muketo kai koloba ngwana metozo beta sete ba konti ba umisa likambo yote baya mwana okipona ko kire mai oyo eza na deux possibilités les tozabo oui papa totamboli tomoni makambo sikoyo bande ko msusu balobike ba effet oyo esalama oyo eza juste reproduction eloko yozo senga ba konzi déjà ba pesa mabote ebele koto batika bisika o me ba famille ebele ba continuer ka kofanda bon na be poko bango basalaka be événement wana eza bo baza lelo te donc après bato balongwaka bateka ici ba bateka vous voyez année o to salaka nango soit na 2016 2017 prix to sombelaka masangu nde prix to somba lelo be événement et c'est pas ça que eza to vivre sous lelo te bo bazalaka ndo ba baza lelo te neti ba konzo to za na bango ndo bazalaka te ba meka ko sauver ba ami ya batu petango bazo sala acte wana ba zwina ba identité ya batu wana tango bazo komona suke mutu azongi aza mutu ya ko arrêter aza mutu ya ko arrêter potango l'état si asali likambo alongoli soki ozongi wana ifo akanga yo po etikali place ya l'état nde loko tozo senga toza na deux possibilités baya ko kire mai ou soit ba meka ko longola biso aw nde yango wana il faut ba kire kaka makelele ce que moi ils ont rapidement et vous savez la décader faut pas kirer à partir pour maquiller qu'on soit kirer mai ils sont pas kirer on dit tant que ça ngami esika moko le bani ko tsiko na ba veni papa olobi kombota papa Victor au vivre ba réalité makambo salami oui au perdre ni moi ba biloko mikemikelo ko ba bidon biloko ko lia tout ça mais jour ngo zaki no ndako na ndako kasi tongolo jolati nazotala oyo ndenge alobi ke moya kokatisa nga mokoto boneza te donc événement nyonso au troisième mbula namoni ya grave troisième mbula mais première fois basala déclaration bato bayaki bao bacanadien balingi bakirie mai batia nini bakende libela alors au deuxième fois troisième fois nde yango donc eyakaka soki ye puisque mai eza kirie te donc pan ce que continue à venir moyen que rapidement exact or ce que makele la zone kan rapide mai ko sala dégâter merci papa maman langai oui mardi na tongo mbule bandi après mai bandi ko tonda yo moni mai etondi tellement ngana draki ya ko bela na draki na ba garçon ngami sard nde bazo pe ba sali partout les mois mais wape ko titi na ba chambre baby si na kaso ke na lupango kuta ba dossier ya mwana nga o ya diplôme nyose baby ba mikanda na ya classe bébé za wana libanda ba éponge bébé to la kana mabele boye na sima bon depuis mardi lelo oyo toza mikolo nyonso bozo vivre ndeni Topi vendeni kaka boye kaka nde tozo vanda boye. Ozo senga na bakonzi ni. Tozo senga na bakonzi na ndenge yokuto tuna kike batu mususu ba pesa bango balongwa te. Est-ce que bakonzi ba pesa batu eloko oyo ezola kisakeso mutu alongwa penza alongwa eloko ya muketo ya munene. Fo tale eloko akopesa mutu po mutu alongwa pona dibela. Ezata mo eloko ezanga tina mwa mutu mso mona ngo mwaete mwa alongwa ezate. Fo atala penza ke mutu oyo po alongwa wa fo na pesa mo eloko mutu ya. Ouais. Merci maman, merci vraiment. Papa mutunda na ngana lingai na tuna boy. Ouais. Ndenge bozo beta sete ya kolobake l'état longola ka bato apesa ka mbongo. Atala ka pe eloko ya meloko mutu azalaki nango na mbongo ya zo pesa eza ko correspondre zo kokana ke no meloko ya valeur mutu ya za nango azo perdre na mbongo na pesi ya kokoka kozongisa lisusu eloko wana. Mutu ya tongi penza ndaku na e matériaux durable ya bongisa ngo bien na mutu aza na ngari baza batu bakokani te. Po mutu a perdre eloko ya mutu ya ekosengela zongisa kaka eloko na ya za nango. Apesa pete. Bazoloba wana perdre. Eza nango lokutanga komo nanga Noël na botami kotoyo na koeli kotoyo o bazoloba na ke l'état yaka opesa bambongo batu balongwa eza lokuta arche fou. Donc bazokosa biso. Donc c'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux. Donc c'est faux good. En tout cas mes chers internautes Tozo chité na pesimbote na bandeko nyonso ba olanda biso na mokili mobimba c'est chantement la kini santa de nuance ange noir cheval noir chic men contact na biso za toujours plus 243 60 89 63 23 924 plus 243 63 23 924 vraiment beau contacter biso
topesa bino ba réalité boss Crispin Lenga mama Fleuris bandeko nyonso bolandi biso mbote na bino au revoir Crispin Lenga tema mama Fleuris motema ya mama Fleuris na États-Unis tosabone biso nyonso awa na chaîne biso ya kitoko couleur d'origine formidable couleur d'origine TV maman lumière c'est que maman monde c'est maman partout solingo za ba information sur ya ba star na bino c'est bongo mona ba star na bino na ndenge ya bien babi ba sola ka kitoko ma polémique izala raté information sur et puis source couleur d'origine TV c'est que ça maman lumière c'est que ça maman paysage c'est que ça maman GDG Crispin Lenga babi motema ya Fleuris boya kotali chaîne na biso sika couleur d'origine TV boya kotali yelelele couleur d'origine TV même libiso ya sika basiba basiba babi ngamo na confirmer mon papa Guti notre madi sniper babi chaîne na biso couleur d'origine TV toujours formidable. Abonnez-vous massivement na couleur d'origine. Tango balobi couleur d'origine yo moko benda buru beta joba ide okomana te couleur d'origine za bora moko ya vrai oyo kote manango ezate mpo ye atie bango boye mpa koti na katikati apusi bango couleur d'origine TV abonnez-vous massivement mais l'album na ye akobeta ngo awa mpe bokodwa itoki ya otchela awa na couleur d'origine. Abonnez-vous couleur d'origine, ma couleur, monsieur, ça reste pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge et arabo. Yakawana, on s'abonne. Au l'hôtel, ce qu'on va gag, il y a bien. Au l'hôtel, le théâtre, il y a bien. Bah, émission, il y a bien. Bah, émission sans tabou, il y a bien. Nyon, hôtel, il y a bien. Ou à bionté, avec les karaté, nyon c'est les kaka, ils ont bien. Tous s'abonner massivement à Ndemakambo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Ndeka tuli boss Crispin Lenga yende makambo couleur d'origine TV yango nde makambo babi couleur d'origine TV mitalio soko sabole wala te au mona vient jonata au mona fali poupata au mona mbalo sombota au mona Koffi Olomide au mona jibe pianate au raté mama kichasa taka to butu ba tambola ka butu tairo to minuit mais tout kaka oh bokesho baka tokota